nzambe o ata ba profane ba na ngote lelo tozomona makambo ya mama Lydia lelo tozomona frère nani frère Matusa Mwana Ochobala lelo tozomona église Cité Bethel bazo bundisa yango pa ba ancien ya église mais tout ça ba révélation na autre comme ça ta révélation monter sur mambo mais makambo ezaka ba misia profane au monde nzembo les nzembo mais le sco base ba actualité et comme na ngambo na bino c'est autant ngomona mambo et le bilon batu lokola ba Matusa Mwana bati ko mourir biso oh bati ko conception na confusion papa mutabali ati ko mourir bino l'homme de Dieu hein mystère iniquité agi bango baza bato yo o déjà mystère ya iniquité masumu ba loge ba kisi o balengaki ba gagner mokili eza déjà na makila na bango Matusa Mwana ye ndenga zabongo abanda okufela ne boisi pour moi so pe abali so la boti premier mois au pas neka 3 ans bien 4 ans pour na ko masquer esprit abat akufa bandoki bango nyonso bamusu bayemba bagege mabe bamusu bayemba ndanga mabe bamusu balekisa basi na bakisi mabe succès pe ezate kako bomaka basi succès ezate kako bomaka basi ndoki donc zola na placement ezochola comme monika asusenga na sasi na mbongo te ala ni mwasa poto po ala ke mikanda bana bana na poto na yemo ko ba luka poto tangu la yazo kango te na salibo mais il va en partir. Donc condition ba PSM pas tu as signé pour na koloka gloire pour na koloka succès c'est si là a ko renouveler te a ko changer te ba oyeba nzete na bambuma na yango ce qu'on nzete ngo ndengai ba mama Lydia ba Matusa Mwana Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Ifada, thank you Father. Balandi nyonso toujours bozoka libaku ya kwenda biso na 4 chaîne na mino les Nazarien TV na cadre émission na mino table sainte où ils a présenté par votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci l'équipe mobile les Nazarien TV. Je dis un grand merci à maman Tiffany la servante de Dieu pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à Gira Ozana ma caméra, pourquoi pas à Alain Kiakala dans la régie. Na PC vraiment bambote ebele. Le notable sainte nazana frère talent dans la 4 émission yeneto solo la naye par rapport ya Matusa Mwana mariage ya frère Matusa Mwana Ochobala mwasi nae na ba réseaux sociaux ba misusu bazolo ba o eza 5e mariage ba misusu bazolo ba 4e mariage bon toujours arabe rumeur ezo circuler na kata ba réseaux sociaux par rapport il y a mariage à faire Matusa Mwana ba misusu bazolo ba o ezaki tante il fallait fanda bongo ba misusu bazolo ba ke est-ce que ton ndenga bali eza sous ba problème te bon de ba rumeur ezo circuler bon je suis pas cette avant d'abord on a présenté les frères Stallone aussi dans la régie à balancer biso chant ou vraiment ça bana nzambi lokumu cantique ou vraiment bana nzambi bazo se penango il y a la servante de Dieu Maman Tiffany et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Efada, thank you Fada. Na ebi que non chant et ça le plaisir. Na Philomène Mukwaya Motema ya Bivance de Mbo pour papa à mon vieux Jack Pro depuis France. Na ebi que nous aime pour salut bino vraiment plaisir. Non c'est la gérance aux anciens ma caméra font caméra là pour cette bino les frères Stallone. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Daddy. Santé l'homme de Dieu. Santé ça vraiment kimia na ngolo nzambe wazo bomba biso. Aza ko épargner biso na ba malade, aza ko épargner biso na ba attaque. Nde sans ye moi to bikezate nde naza bodang nyonso za bien na ngolo nzambe. Nyonso eza bien na ngolo ya nzambe. L'homme de Dieu babi toute chose commence par la prière hein. Roban l'émission beauté sans rebond de la terre. Prions. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Je te loue et je te glorifie Père céleste. Tu nous as accordé le souffle de vie. Tu nous as protégés pendant toute la nuit. Et la Bible déclare, sans l'Éternel qui nous protégeant lorsque les maladies s'élèveront contre nous, et sans l'Éternel qui nous protégeant lorsque les hommes s'élèveront contre nous. La Bible déclare que dans les détresses, il créa l'Éternel, et l'Éternel les envoya la parole, et la parole les fit guérir. Toute écriture est inspirée à Dieu et utile à corriger, à enseigner et à convaincre, papa. Ngatena loba, yondo loba. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé ce qui vient de l'Éternel. Na kombo na Yesu Masia to bandi na yo pe na détruire nyonso ya yo tika tisika oyo et puis la moto na kombo na Yesu Masia ba nyonso pe ba kolanda biso iloba oyo evana na mitema na bango ba s'attirer na ngo pe édifier corps âme esprit na bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu en forme hein. En forme na ngola nzambe. Oui vraiment. Bon toya kaka etaki tasi nzambe ya sisoki atinza si biloko kati de sekeza. Isa. Moi gentil par rapport à Bazil bakwa Rolanda. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bino na sobozili bako ya kolanda biso na chaîne na biso Table Sainte et Nazareth TV. Pe la pesi mbote pa mama Tiffany nzambe a pambola grâce à chaîne na ende lelo tokomi kotala na monde entier nzambe a pambola musaka malamu. Pe ba obazo tia ba méga ba giga nzambe a pambola bino. OK, merci vraiment frère Stallone. Frère Stallone tout le monde aura trop question la bandela en fort parce que na yebara
que tozon aura toujours la question. Tout le monde a eu trop. La révélation des Arabes basée sur les musiciens chrétiens. Sur les musiciens chrétiens. Mais les lots, tu n'es pas un musicien, sur les musiciens profanes. Mais les lots, tu n'es pas un musicien chrétien. Les lots, ma kambu ebele et comme kobima na milliers à bana ya nzambe. O ata ba profane bana ngote. Lelo tozomona makambu ya mama Lydia. Lelo tozomona frère nani frère Matusa mona uchobala. Lelo tozomona église Cité Bethel bazo bundisa yango pa ba ancien ya église. Mais tout ça ba révélation na otko bimisa ta révélation monté sur mambo. Mais makambu ezaka ba misia profane. Ba misia profane. Omoni nzembo les nzembo mais le losco base actualité et comme nangambo na bino c'est autant ngomona mambo et le biloni tant na mona makambo oyo ezolo belangai mambebele ezala ksabile momoko oyo to komi na temps oyo to komi na sukate na temps sukate mais tozobika makambo oyo Christ alobela ki ne biso na Luc 21 Christ alobela ki biso na Marc 13 1 p Marc chapitre 13 le verset 1 à 6 na 6 ça veut dire que personne avec plusieurs viendront sous mon nom et il séduira beaucoup de gens na 1 azoloba pendant que on sala parcours na ba apôtre abimi na temple amata na ngomba olivier des oliviers bisika ko ba sala ba d'olive bible zoloba moko ba disciple na ye ayabisi Jésus maître regarde cette pierre et cette belle construction appelle ça Jésus mais Jésus ayabisi voit ces constructions et cette pierre il ne restera pas pierre sur pierre tout sera renversé ça veut dire quoi toi tirer une attention pour nga linga mingi makomi et tant que tu vas na nzambe il faut te pesa bango le vecteur aberration ça veut dire quoi baza batoyo bandima ko sala parcours na Christ mais ba pesa ki yesu motema te baso ki misu na bango batel se ki on a ba secret présent na biloko mokili batel si yesu tala bandako tala mituka tala bandako bien motema na bango oleza na maloba na nzambe ezaso na maloba na nzambe te motema na bango ezake bazwa o bango ba mona mais yesu ayebiso bango loko ba obosa na ke il ne restera pas pierre sur pierre tout sera renversé et loko ba to ba obosa même si ba mituka même si banda même si l'église ba toute la tolo et loko moko to ko tikala ne se ko renversé mais batuana alors prenez garde que personne ne vous séduit. Or, Nabitumba, boxer à boss à bomba kelongi. Pourquoi elongi? Elongi c'est le confité. Or, elongi, moutou. Or, celui qui est en tête de l'église, Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde, moutou. Alongola yote. Nakati ya moutou. Alongola pa yesu masiya te. Bango ba pa yesu, mais posa na bango. Eza biloko zobete ya mukili. Yango zomona, Satan a livré bango. Baké pas Satan a livré. Satan a livré banane. A livré bato baké pas na bango. Ba sala ensemble. Ba chante ensemble. Ba pasteur, ba frère. Le temps que nous sommes, exactement oyo a potager ce côté. Abandon de la foi. E côté na kati église, e côté na kati ya ndako nzambe. Yango soto to tala. Olo bela kaka ba profond non. Le temps que nous sommes, il faut total sabana nzambe. Toi natani toza natan oyo kalate moisson elingeko ekola. Il faut ba moissonner baya. Mais avant ba moissonner baya, il faut elanga ebimisa bambuma malamu. Bakoya ko lungola bambuma malamu, bambuma abende ko tikala. Ya mabeba ko tikala. Elanga ya nzambe za munene, elanga za monde. Elanga ndezanga nayo. Siko bango baye na basek présent. Baye na Yesu, mais batel sa Yesu tar mituka. Tumito bika ba mituka bien. Tumito so bonheur bien. Tumito tambole sika bien. Yongo zo mona babuzo ba ikoti na kati église. Confusion koti na kati église. Confusion koti na kati église. Yango siko. Nzambe alobi na biso
dans Matthieu 15, est-ce que un bon arbre peut porter de mauvaises fruits? Nzeta malam, est-ce que vous pouvez un mabe? Nzeta mabe, est-ce que vous pouvez un bon malam? Et tant que bango, baza bambuma mabe, c'est que baye pona baye pa Yesu pour bazwa ka kombo. Mais misala na bango eza ya Nzambe te. Misala na bango eza ya Nzambe te, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu touti ko tala mariage ya frère Matou Samuel. Na ba émission Otay Koleka, na ba émission Otay Koleka, to monaki o atakaki frère Matou Samuel o atakaki o lobaki no azaya Nzambe te, azaki muta ba loge, wana émission ça ki azaki muta ba loge, adoko kufela basi, mais lelo auti kobala. Tant on voit qui keno abala qui d'abord tant on voit qui mariage naïe et c'est là qui on est n'est-ce pas na révélation zinini son mariage naïe. Au moment na temps oyo mystère et iniquité agit déjà pesa ko s'opérer. Ndeni. Totanga makomi. Deux Thessaloniciens chapitre Nabiso 5 Deux Thessaloniciens chapitre Nabiso 2 pardon le verset 7 car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Le verset 8 et alors paraît-il le pied que le Seigneur Jésus-Christ détruit par le souffle de sa bouche et qu'il n'anéantit pas les clans de son événement. La pensée de cet pied sera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges et de mensonges. Mystère, il y a iniquité, et ça déjà. Et ça wapi namokili. Surtout wap et côté l'église. Mystère et iniquité côté l'église. Oh, l'iniquité c'est un péché que quelqu'un commet, ils savent que na ana mutama yamabe. Nena te ananga, na ana singana loketu nanga. Nena yembela nanga Nzambe, na na likasa na munoko. Nena sala nga miracle. Miracle ngona osala, eza na ngoya Nzambe te. Kombo ya Yesu me miracle biseke so uta ya mulili. Po satape a prophétisaka. Satape a sala miracle. Mystère et iniquité agit. Banan batu lokola ba Matou Samuel. Bati ko mourir biso. Oh. Bati ko conception na confusion papa. Mutabali tika kwa mourir bino l'homme de Dieu. Hein? Mystère et iniquité agit. Bango baza bato yo. Baza bato yo. O déjà mystère ya iniquité. Masumu ba loge ba kisi o balengaki ba gagner mokili. Eza déjà na makila na bango. Eza ko s'opérer. Parce que pendant que ça ko s'opérer, mutu azuyongo sengla se disparaître. Matou Samuel ye ndenga zabongo abanda kufela ne boisi. Pour moi so pe abali. So la boti premier mois. A pas ne ka 3 ans. Bien 4 ans. Pour na ko masquer esprit abat. A kufa. Merci Jésus. Il est le roi de rois. Yesu abamusi pinzoli na vinangai. Yesu abamusi pinzoli na vinangai. Pe alongoli bapota na motema nangai. Elongia mawa ebongwa na nesengo oh ngana kanga na sina koma setui bona Yesu bona Yesu bona Yesu Voilà yom to lobby to za révélation to za message aux opes. Wana yaye eza oya kota impact ya signa il faut ko fela kaba basi. Voilà c'est le choix.
On s'en nomme parce que on bâtit trop. Bible solo banabiso. Na 2 Pierre chapitre 2. Le verset nabiso 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause de Dieu. Et belé bakolanda bango. Et belé bakolanda bango. Nakata bosoto na bango, nakata bozoba na bango, voix la vérité kolo et kolongwa. Ah. Pasteur évangéliste. Évangéliste Matthieu Samuel. Akufela ne basi. Sima ba Bible association basala nzambe ya bandoki association basala nzambe ya bandoki obata sima ba Bible obata komba toko yema muko basuka basala nzambe ya bandoki bango nyonso bamusu bayemba bagege mabe bamusu bayemba ndanga mabe bamusu balekisa basi na bakisi mabe succès pe ezate kako bomaka basi succès ezate kako bomaka basi ndoki Bala ngape tengo komela nga bongo ya nango problème te. Et pour ceux que vous avez preuve nzamba nga l'accès. Ah, ceux vous avez preuve. Bible soroba est-ce que de atanta ka mutu? J'ai bon Job. Nzambe atanta Job te. Et bon Job, histoire à Job. Yoka. Nzambe atanta Job te. Nzambe atina sata. Kendo ko tenter mais molimo na ko toucher te. Parce que Satan a tchaki doute. Et pas Job. Et ça, Job était moutou. A tchaki doute pas Nzambe. Satan. A su moutou so côté là. Soko si mignon ça y a roi. A ko wanga na yo. Nzambe a si pas Job. A si Satan. Simbanyo. Mais mon limon ko nini. Job a comprendre que ça Nzambe était moutou atantenga. Et ça biloko na ko côté na muki. Nzambe pesa ngai. Na yo tengi na libuma maman na lo côté. Na ko so na pena libuma maman et lo côté. Yo moutou pesa moutou zo ki afoka makomisi Nzambe. Alors ceci abelaki AVC et bon abelaki AVC mais pasteur le bazo bela ba AVC Job abelaki AVC maba exila kutana ba makwanza abelaki AVC azalaki toujours na présence nza ya Nzambe abwanga na kinzambe te et bon les frères Matou Samuel bela AVC na lobia le frère Matou Samuel moi si wana ti wana kokufa soka bu na zolo bana yo na bombiti na loba clair ah ça y akokufa. Non, on va clair. 4 à 5 ans. Après 4 à 5 ans. Parce qu'après après 4 à 5 ans, ce na bon surtout de benyo lo baki lo baki. Na lobia. Tout ça na binoti. Tout ça na bino. Lo baki na kité mboko Congo. Mais so ina za ona olika. Mystère iniquité eza ko s'opérer. Pendant que ça ko s'opérer. Dès que au koti na kacha monde wana. Condition ba pesa ka mobo yango ezati. Et ça, mon mystère, il y a une iniquité agit déjà. Celui qui les retient est disparu. Donc, mouton au zoyango a dit, a disparaître. Nemba zabo bayebike biso. Bisiko tokoti. Banzelo na kota. Moyena bima, ezate. Ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout, mais sauf ça. Moi, tu vas me sortir dans ta boulanga. Le maître boulanga. Ma toute carrière est signée, papa. Carrière ne signée. Carrière ne signée. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte, fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Bana no pas venir pour na bande ko ngake. Papa ça l'histoire de tout ça là. Bana va pas pouvoir le couper. On ne va conseiller. Attends, ouvre-moi la porte. On a fini s'il faut pour tout. Ouvre-moi la porte. Respecter ta banoyoté, on respecter ta ngate. Il fallait qu'on va le mettre dans le quelque part. Avant de m'aller aussi là. Moi le moni na modèle ni moi. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi pas téléphone au Kani. Rappelle-moi où il a rappelé téléphone au Kani. Bon, tu n'as pas battu la façon de comme moi. Bon, tu n'as pas de Basile na mon activé. Et quand les caleurs qui s'attendent à Camonios. Et on va la porte, monsieur. Balokuna. Alors, on va la porte. On va filmer le cas. On n'a pas besoin de filmer le cas. Ok.
okasana kombe Kinshasa te oh di ha attendez le Kinshasa ba koyoka yo ma belle osala le ba koyoka ngana souffrir na yo j'ai souffert avec toi totongina ko mbongo na ngai fala katanda ko na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes ezanga ndako ndako mbongo na ngai tokoteka no mbongo na tsoma tokabuli mbongo katikati sisa jana mikabe pa bakonzi baba kotela ngani kambo na kolala na bango pona sangu sani ngana ko souffrir te na vie na nga obotinga bana bali ko sindola nga oya ko sanga ba mine na ba film bana no bazo sakana na baleki ngana bazolo bana banke papa sali shone to saleni yale bana bana odondo di ngana sa bana oni na valida bano na soba ko bana na ngapo no sa no bakamunyos ah non Matou Samuel tu es plus qu'un diable toi tu es plus qu'un démon nzoko bana ko rulenga okejo wana akashala kangio sous-vêtement ozongi mutakala na ndako okomo kosa kosanga papa boniko hein okomi pa akashala 19h okanga téléphone nazo benga vana kwa ejeti 3 jours bosala ngelo kwana oyana sous-vêtement te akashala kangio sous-vêtement biloko no se koleka na télévision na intimité na Kinshasa ba passer ba ko bengi sopo ke beta na église na bango sama passer wana bengi show c'est que passer ba ndokina yo bozaka tumonga ya bakisi bino na bango mais passer ata na molimo nzana akobengi saote na buzobo yo salinga na batu nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenge ozaka te faire otombolanga bakolakisa ndula ward bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip ngana kati sikoto tala soki rachela ko chamusa pliko na Kinshasa atombola ka musa soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nana bokangami te libala bokobokisepelaka ezalaki kitoko eleloko milibino bololo je suis ta femme légitime obalinga na mbongo bimisi boye bacérémonie wana eza na babani zela comme obalaki ka po orulenga attends maman excusez likambo zani papa na ngai nazolela epa mama Olive mama Olive ngai oyo yebinga nga mwasi ya Matou Samuel toyaka na makambo ya grand hôtel na makambo ya cinquantenaire oyebinga bosi bolobela makambo ya violence faite à la femme Matou Samuel oyo asalinga eza violence mama Lukiana bota ilanga likambo mobali azo mérité prison bota la bano bazambi balé to botina Matou Samuel abalinga ezaki ndenge nini mwasi Matou Samuel akufi Matou Samuel ye epananga na il fait que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota bozindo na yo keli frère mawa ngabité comme ça na bano tirana na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zaki na mbongo na mbongo $15,000 na zaki na Mercedes na nga 230 coupé na valeur à $8,000 na zaki na ndaku na ngaba bien na nga sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyoso wana na mbongo na zaki na maboko to na Matou Samuel na balinga to vandi na ye to lena ye mbongo na mususu to nginda ko papa zanda koyo to ngina inda ko zo mono ya zuma sa tena ndako nenga na zo ba mwasa na chambre Matou Samuel ka nguna ndako aboy kopi papa ozina kote hein zamba siko na zoloba après tant Matou Samuel la balinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na duité na ko vivre na passe tambali na ngobote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo kati ya mbongo na pesier na se papa to nganda kuna biso comme ça ko vendre pas papa muzunga pesa biso ndako na bitona ko tonga ta mo eloko moko muke to kenani kokota na kananda kuna biso e ko tongama na kati mbongo na katikati yo moko sala $7,000 katikati za combien 3,500 musu na chango na ndako to zo yango na ye makambo nyonso to somba carburant to sala boy mbongo na eseleka te esili na yeko bota exaucer mwana nanga liboso to boti na exaucer Rose mwana wana zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugano comme na exaucer Rose Mugano to boti mwana wana akangamile kwa mwa bibliothèque zaki makamana ngaba komo sala ngabo kapito bisaki onini matisa mwana ko diokola yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibangote na taleka mbali na ngana bana ngana linga kemingi ngabi to vanda libana nso bana kana pasi nzamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga maternité na bimi to vandi avant ça tant on yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa et mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais nzamba alingaka anga na kufite ti lelo bisika malade ya neuta banate mais nzamba sala kisanga ozinango Matou Samuel ndo des magiciens munene ndenga zawana abimaka 0 réunion akina cimetière étape wana eleki to vandi kaka tozo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga
papa na ngai ngamu nazolo bo naza mwasi ya Matou Samuel bato bayebi nga soki na kosi ba image ezali bato bayebi nga nazo inventer le côté j'ai couvert mon mari na yebise que non na couvrir yo parce que oza mbali na nga na ko bimiso poisa te to vandi kaka tozole na nzambe lelo album yeko salimi tango album esalimi musale limina miso bato bato zo pesa ba félicitations en tout cas ozu moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo ta lelo album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai apesi moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na Matou Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ceux qui to la ligne na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akenilban akosola pendant 2 heures de temps soki azanga bimbali on va no solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango nazolinga na pesa un conseil zoka moi swana déjà abandi ko benga partie à poto Matou Samuel akomi na ndako akomi indifférent nenga zalaki abaluki akomi agité nenga zaki mon to vane to beta masoto zo et comment qui subongote akame tout le temps au téléphone si vous commencez à ngena message à moi swana komelia ba méchance d'amour na tanga ne peut pas o izani na bandi kolela na bi si réellement yona moi swana ke yona no pesi motema na yote benga ye et c'est que na sana moi ngawa loko zo sana limité Matou Samuel asalinga kaka boy baje kaka ona sabenga ki na gangele zoka iloko te papa na ngai eloko ni nesalinga pasi to salina pour to sal programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to saboye to zotonga ndako biso tsango place commerciale kenda Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo na pena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokuta ndako bokuta biloko na ngani setikal basali na ngaba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezala na compte na ngaka belanga bolo ngana baza ba jipo wana ya lunga aluka ko samu sanga me azo kuta mono ajipo balo wana moko ezala compte na ngaka voilà na yebise que non papa tikala bien na bana mwana na ya liboso wana lidi aza traîtresse modèle ngana vanda na bana wana na ndako nandi wateke mwana wana lidi akosala nga bongo avant na kende voyage lidi asali bakili solo ya mwasi wana kuma déjà kutindela bango mbongo bazo sombela bango bilamba ngana kata ndako awa nazo yebele côté mais na bana osambela nzambe na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça Dieu révèle-moi makabunyo so kuku zaba chaka ngona poisa lelo Matou Samuel nzamba tshena na poisa soka ibide za suka carrière na ye ndenga sawana ila suka carrière ata boy ko bima akangami na ndako ata ti 20 ngana kozalao ligala facile ekoya Molière TV ekoya bako filmer ye bako zalao lelo Matou Samuel aluka place kuchanga mwaso anazana ndako alors papa ngana voyager na voyager Matou Samuel tindinga na Lubumbashi ni bien ya Afrique du Sud agulenga kosinga ke passeport za na ambassade kuneza na visa te na mona mboko $50 na talinga bino comme bali ngana zo pesa confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi yes samedi akena mona na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokola mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vile ngai kozala wapi na ningi je suis kata ni kamboy Matou Samuel akoteka lupango toka bolene mon katikati koma sa poni mwasi na ye nga pena tikala naza na pasi mama na ngai Matou Samuel aluki ko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebi bana nyoso bayisa ngai no côté lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tosa tovanda kana yo bien na bengi pona informer yo bombanga Nous avons fait un matin depuis dimanche. Nous avons fait un matin avant siku tubiso. Nous que nos capiwana a kanisa kinini asuki na sali jeu na tinde na Lubumbashi na kokeni pa fixita ko suka na Lubumbashi na kotelanga na bana. Eza façon moko na se débarrasser na ye. Na lui me soka mona kinga na ye ko simba te. Tango lukaka bana ngato négocier ki. Il fallait qu'avant ça ngana no capi moi et toi ça ne va pas tenir. Mama ye obote ngama na kitoko zo ata quelque chose yango kende ngana tikala. Et j'allais accepter. Pour moi dans ma vie je suis prête à tout. J'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, Matou Samuel, nous sommes tous à la coupe. Zame chaye polele. Ne mardi, on a zama eko chaye polele.
na yo ko benga ya ma grande surprise matusa mo la passé makangu na poto ya yena sida yeko tikela yo ale a passé le téléphone azo bisenini afinganga moi so na to finganga moi na femme légitime matusa Samuel o avandisa ki ba famille moi so na to finganga ndumba sirène muluba yo zelo so raté ngane na mito nazo konza papa na ngana piqué crise na lubumba so na mutema na ngai bandi ko beta mbangu mbangu kama na moko za lubumba so na mimingana hôpital ba pesinga ba piqûre mubalo azando ki papa alukinga na monila moninga te ndasa inga boy au moment où je vous parle la femme là est dans cette maison matusa moi aussi même maman maintenant je besoin qu'il sorte ngana ye to s'affronter tout ça moi excusez maman ngo akoti na ndako depuis mkoni depuis dimanche ngana va jeudi voilà moi ça na koti na ndako depuis dimanche do le moi ça na za 2 semaines na ndako 2 semaines na ndako ouais ngana va na sali kaka quelques semaines une semaine et demie na écoute déjà moi ça donc sûrement bazaki déjà avant bazaki déjà avant aza faire ma bé hypocrite ngaza masata sa identité na ye aza muto misala molili hypocrite mais ya sambela makasi comment papa na ngai Matou Samuel, de moi, Luka Ketan, on a yé quoi varié. Matou Samuel a ça, c'est carrière. Ngaïka comme ma bolongo na ngayo. Ma bolongo parce qu'il n'y a pas moyen d'accès. Ma bolongo yo. Enzika. Na ba prière, bana matou baza ba témoin. Atale ndemba no yeso ba lukelinga. Et donc on a so regretté moi na Matou Samuel a liboso lidi. Na ko na ndimate que moi on a ko sala nga bongo. Moi on a ndé aza mieux placé parce que bana so ba si ba koli, ba pesa ba para bango toli. Papa c'est que tu fais ce n'est pas bon. Comme ozana na maman ya biso kapi. Il faut nous corrompre na yé pour s'engager. Matou Samuel a boyi. Moi na ya boyi ko sala ngo a se réjouir pour moi soana. Alaki bango poto, donc baza ba profiteur bango nyoso. Baza ba matérialiste. Donc bazo la déplacement les autres chola. Comme Monica asusenga na sasa na mbongo te, ala ni moi sa poto pour alaki mikanda bana ambe bana na poto na yemo ko ba poto tangu la yazo kangote na salibo. Mais il va en partir. Donc condition ba PC impact tu as signé pour na koloka gloire, pour na koloka succès c'est si là. Ako renouveler te ako changer te. Kuna maweza la gâté. Ako changer te. Non, changer. Non. Non, changer. Non. Frère José, frère Matou Samuel. Frère Matou Samuel. Ouais, Koufeli Bassi. A Koufeli premier mois si. Deuxième, troisième, quatrième, papa, Atayo Moko. Il est prêt. Zaba l'accès prêt. Zaba l'accès prêt. Toko c'est la kanza même temps nous toko c'est la kanza manganité. Yo bien alliance ça na. O moni biso basala nzambe. Yo bien alliance ça na nzambe. Na bien. Alliance sala na nzambe pe bibaka. Nzamba tika kabato. Le prêtre venu na fête à Cana. Marie Joseph bande quoi Joseph. Après avoir fête à Cana leki. Baba ndiko kine yesa tika bango. Yesa ti ya na batebele baba nana yesa tika bango. Kwa kaza na histoire na soka yesa tika. Toko c'est la kanza mete. Bango bisika mystère iniquité agi. Stango koti na ba kambwana moyo bima ezate Stango koti na makamona moyo bima ezate oh toi de na temps oh ya 2 Thessaloniciens chapitre na biso 2 le verset na biso 7 le mystère de l'iniquité agit que celui qui le retient est dit disparaît c'est-à-dire mutu akozwa yango oh tant to ba mystère l'iniquité ça péché mutu so commettre eza banzela mutu akei nzela mutu yake akesuko il faut foutre en Matou Samuel il faut foutre ne bible so bora biso Abdias chapitre 1 le verset 15 le jour de l'Éternel approche c'est toute la nation il te fera faire comme tu as fait au moniteur au côté que nous aussi na gloire hein OK ça blasphème OK luka au Satan contre Saint-Esprit OK luka gloire ya mokili na nzela mulili misala na yo bakosala lokolo ndongo lingaki condition ba pesa yo il faut régler ngo Satan yeba na ko humilier mutu Satan tango pesa ba ke yeba ke humiliation so yeze c'est-à-dire il te fera faire comme tu as fait le jour de l'Éternel approche on zomona a potentiel côté abandon de la foi ba misise ba oyembela nzambe mais gloire qui ne pas ça Satan mais Satan pas sombrouiller bango comme konyokola bango akomi konyokola bango gloire à nzambe za na makila te yaka mutu moko sopeki makila ya Yesu Masia biso to ko sopa makila te po mutu ko kofela mutu te donc misala na bango ezo kitali kola mitu na bango sengale ba futa yango ba futa il te fera faire comme tu as fait tant au côté à loge au côté ndako oyembela nzambe mokile ganga ba komisa yo ba ko salo lokolo kendaki okenda ko luka succès bango pe balobi ba condition yango yo bando ko kofela ka basi okoyemba basi bazoko
bazokufa signé ka soni mwana mai liaka da ata bakoloba wana bayebisa nani bayebisa ye il te fera fait comme tu as fait yozalaka na mama eza mama nzambe ya mama nzambe ya révélation eza mama nzambe eza mama tokota la makomi balobi quel péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Romains chapitre 6 le verset 12. Lisume konzate na zote kufaka. Lisume se sika. Mystère iniquité kuti. Et comme na minute opoye mbela nzambe soit to signé. Tango zo signé bongo mutu keza pembeni. Ndako za pembeni via confort. Via quoi? Ya confort. Ba concert VIP. Mama nzambe comme ma VIP. Oh. Ba concert ya VIP. Ya mabe. Papa, tout ça va bien. Kobeta concert à VIP. Tout va fanti. Mais nzambe yo pesa nzambe mouvement nzambe na mema yo. Yango zomo na Bible zoloba. Na Romains chapitre 6 le verset 12. Quel péché ne règne donc point dans votre corps mortel? Et n'obéissez pas à ces convoitises. Et lorsque bomi ba Matthieu Samuel. Lisumu et koti. Tangi koti siko. Ole batosa maloba na nzambe, batosa foi nzambe, bakomi kotosa convoitise. Oh convoitise ani kolula. Yango Jacques asungi biso. Est-ce que des tant personnes quand personne est tenté par ses propres convoitises. Ça veut dire quoi? Convoitise na kolula. Bisengo yanzoto. Succès ya mokili. Tanga yemi na mituni nzambe pona nibole. Nabo moyena nga minyoko uchi wapi? Album ale beta. Minyoko uchi wapi? Abisko minyoko uchi wapi te? Il faut tellement na lelele nzambe batu ba mona pena ke nzamba ya ayanoli. Nzamba yanoli. Siko tango nzamba yanoli. Ole pesa na fa normal okomi kokufela ba basi. Siko convoitise le kozo bomma batu. Convoitise kolula bisengo nzoto. C'est bon l'homme de Dieu. Ba oyembela nzambe balingi bisengo ya nzoto. Bon affaire ya mama Lydia, mona oneni par rapport ya ne to mona ki ba audio ya maman baline koloba par rapport ya sex tap na yo so ezali. Donc oyo kaba biloko bongo l'homme de Dieu. Au fond on ndemi ba serviteur nzambe ba ki wapi. Nalobi papa na ngadaki. Tam nazoloba. Tam tozoloba. Totanga na makomi. Na fokisa na ngate ngana zaka na makomi. Bomo na nga mabeti. Toza na mako. Toza na makomi. Balobi le na otanga ba verset belete. Naka na 2 Thessaloniciens. Mystère iniquité. Agit déjà. Eza. Pesa ko sopé, eza ko sopéré. Yango zomona Matthieu 24 verset 19. La Bible soba malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront à ce jour. Kobo ça n'était pas mama Lydia na bayeba liboma nanza nzambe. Liboma nanza bayeba ngona. Tima wana za mama Lydia to les Alice. Wana on va confondre l'homme. Na confondre nzambe limisa mama Lydia. Nzamba. Ba mama Lydia. Mama Lydia. Tant déjà sexe tape naï. Ezobima libanda. L'apparition de cet homme impieux. Tout ça, on a dit que c'est le chapitre 2, verset 8 et 9. L'apparition de cet impieux se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges, de mensonges. On a mis tout ça en apparition. Il y a Satan. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Bango, baoyembela nzambe, mais le coup qui n'est pas ça, pas Satan. Satan ebi ko salir via mutu. Satan ebi ko humilier via mutu. Bayaka na molimo, si manao bakoma na nzo. Siko tango komi na nzoto, nzoto pe ko la so buzo ba. Yeso buzo ba papa ya mama Lydia. Papa mama Lydia. Bible zoloba na Matthieu 24 le verset 12, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour des plus grands hommes se refroidira. Au matin mabe zo ganga. Bolinga batebele koki tokokita tako siko tozana ta yama yamabe. Tako tozana ta misala yama yamabe. Ayemba eza kindokite eza misala yanza yanzambe. Eza bolingo yanza
siko tant bolumbu de monani ezaki ndoki te kasi misala ya sata te bolumbu monani ti puissance ya sata bandi ko se manifester kati na bango puissance ya sata yango batangi yango Bible soloba la elobi la parcelle de cet impie ça bato batambola mabe impie ça bato bayembela nzambe mabe impie ça ba serviteur nzambe ya mabe siko puissance ya sata na sorte ya miracle nga sa miracle miracle nga sa asala eza mensonge mais eza mensonge c'est la réalité ta ozo mona ba mitakala na bango ezo mona na boye yeba ke puissance ya sata e bandi ko dominer eza kindoki te eza de bonzambe o eza soko kindoki eza bonzambe te o ko bondoki parce que puissance ya sata bandi ko de comment fait-il yo ba sentiment na teleki ateleki o banda ko filmer yango tu peux permettre banda ko filmer tant ko yebi que non suis servant de Dieu biso tant to tire mar le bossa bat l'homme donne ce qu'on a mutapesa oyaza na yango so tango so mona sa bondo kite sa bonzambe o eza suko bonzambe to sa bondo ki ça veut dire bana na nzambe ba komi kwa visser na ba vidéo ya buzobo yo sali. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission le basso Rosa la Nini. Tu continuer émission Babi TV Zangonga. Numéro na ngeza plus 1043 84 71 75 368 plus 243 71 75 368 dans le numéro nanga o eza permanent et to comme na temps oyo ya ko la peuple de Dieu qui est le véritable l'agneau de Dieu nzeta malade ko bota mo mabe tela ba mo mabe maman mère on se comme maman mère ngai tela ba mo mabe ba ko ba ye ko détruire peuple de Dieu ba pasteur ba yembi ba mbuma mabe siko yango ndozo chaka mbuma mabe kana ba oyeba nzete na ba mbuma na yango siko nzeta ngo ndengai ba maman Lydia ba Matou Samuel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à maman Tiffany, la réserve, veuillez m'excuser. Je dis un grand merci à maman Tiffany Mokwa. Merci vraiment maman pour la confiance au PCNA. Je dis un grand merci à Jiro Azaki Nassima Caméra, Alain Kakala, Philomène Mokwaya. Bafwa, Bachala. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe